Shalom, shalom, kolala kolamuka eza activité. Chaque tongo surtout la muki tuyibaki nzamba bateli nzamba za malamu nzamba tomboli yango eza malamu mingi lero la muki uloba na nzambe merci na commission na netolo na sanzo yopoza malamu tala kolala kolamuka eza activité tozobanda petit déjeuner lelo na représenté ba condoléances na mboka Duisbourg et pas maman na biso Tabita esika wapi azolela mobile ne papa Pierre. Maman Tabita tosalaki programme na kende Duisbourg le 28 tin hôpital kokende kobondela mpona papa bien que makambo esami lelo nzambe atalisaki biso na lobelaki ye ndenge kosalama eza secret ya famille mais nzambe aconfirme ndeko akufi. Papa Pierre azaki moko aza kolanda biso pe ye moto atiaki famille ya contact po balandaka breaking news pe balandaka Sentinelle TV. Donc Sentinelle TV ezopartage mawa na mboka Duisbourg na ndeko na biso Papa Pierre oyo esalameli na famille na ye nzambe asunga apesa bango makasi apesa bana makasi pe loboko na nzambe stoppe nyonso tu ya moyini satan na kati na libota wana. Mama Tabita toza de cœur na yo nabengaki yo yambaki fonte nayebi que oza sous les émotions vraiment dès que possible benganga tout ça la programme pour en tout cas funaya na Duisbourg ata na pendant matanga to après matanga pour le 24 déjà na kozala na Paris et puis bana nyonso tu ya Sentinelle TV bana nyonso tu ba maman na biso nyonso tu ya la moisson mondiale lokola perturbation ezosalama na Paris pour na ba transport tout le monde qui bien que au lieu de rencontre na biso et ça la chaque samedi na 18h na Palaiso to mouver ango et kokoma chaque dimanche de 15h à 17h30 donc programme ya samedi eza li société donc to bangokuta na chaque samedi na Palaiso masi Palaiso to bangokuta na chaque dimanche de 15h à 17h pour l'intercession pe intercession ya WhatsApp to ya Skype bando salama chaque mercredi 20h heure de Paris, wana nous allons ensemble la connexion. Donc, nous avons chaque message, mais au qui a intéressé surtout. Donc, plus question de coup en samedi, donc on a transport réseau d'été, puis samedi batobelé, baza vraiment tous occupés pour la fête, pour la matanga, la journée famille. Et ça malamu dimanche 15h tout coup na massi par les eaux, to sali intercession na biso pour la 1h du temps. Ndenge nzambe azomema biso vraiment na solo la ki déjà na ba maman mususu maman Nelly wazali chargé ya intercession ayebi yango na pesi ordre apanza la ba maman nyonso ba maman Titi ba maman Aimé ba maman nyonso tout c'est-à-dire ba maman Nelly ba maman Cécile bino nyonso tout vraiment na sina bino ba maman Betty en tout cas bino nyonso tout boye bake changement salami par rapport à la circonstance où ils ont salama na Paris. Alors na tongo na lelo nous allons on a breaking news kola la kola mukaisa activité batebele ba pamboli nzambe batuni ba question sur bandoto simaramebele wana lokola mama bena muta parla qui sur différence entre songe ndoto na rêve aux amala mouillé à répondre bino ngape na ko cette expérience explication muke mais aux ala soki asilisi. Donc, kolala kolamuka ezali habitude soki bolamuki oza en bonne santé soki bolamuki oza na bomoi kumisa nzambe to netoli to sanzolier to bandi journée na biso lelo na koyemba moko te akokani na yo moko te akokani na yo solo moko te akokani na yo masiya ye moko te o akokani na yo moko te akokani na yo solo moko te akokani na yo solo moko te akokani na yo Yesu moko te akokani na yo bobele yo o Yahweh bobele yo o bobele yo o Yahweh bobele yo bobele yo bobele yo Yahweh
Bobele yo Yahweh, 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 Mosusu te, Nkolo yo mosusu te, O mosusu te, Nkolo e mosusu te, mosusu te, mosusu te Yahweh, mosusu te Yahweh, mosusu te Yahweh, mosusu te. Bien-aimé landanga, tozoki no tombola ba komono surtout lokumu ya Nzambe, komone Adonai, komone El Shaddai, komone Narcisse de Saran, komone Cèdre de Liban, komone le soleil et le vent, komone la manne cachée, omniscient, omniprésent, yazali Jehovah Nissi, Jehovah Rapha, Jehovah Tchetkinu, yende azali Elohim, azali Adonai, le Dieu créateur, le Père tout-puissant, c'est lui qui a tout créé. Devant lui, il n'y a personne, après lui, il n'y aura personne. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le roi qui guérit, ce qu'on appelle le Rapha. Il est le Melchisedec, c'est lui qui s'est fait créer lui-même, qui n'a pas un début ni la fin. Il est Emmanuel, Dieu parmi les hommes, c'est lui qui est le début et la fin. Il est Alpha et Oméga. Il est l'homme le plus puissant. Depuis qu'il a créé, personne d'autre ne peut créer. Nous avons vu de président de la République, de PDG, de Mvoama, de patron, mais le créateur, il n'y a qu'un, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ, Yoshua Amashia. Que tout esprit, toute langue puisse confesser le nom de Jésus-Christ et que tout esprit puisse se prosterner devant la trône de Jésus et devant la face de Jésus. Nous bénissons son nom, nous t'élèvons, nous te glorifions, nous t'exaltons parce que tu es la manne cachée, omniscient, omniprésent, Dieu le Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac. Jésus le roi des rois, Alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus la manne cachée, Alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur. Pourquoi ne pas adorer Jésus? Alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus le prince de paix, amen. Alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Pourquoi ne pas élever ton nom? Pourquoi ne pas élever ton nom? Pourquoi ne pas t'élever? Pourquoi ne pas t'élever? Pourquoi ne pas t'élever? Jésus, alléluia, pourquoi ne pas t'élever? Pourquoi ne pas t'élever? Pourquoi ne pas t'élever? Jésus. Kombo na yo bikamwa na ngai. Kombo na yo solution ya ba problème. Kombo na yo solution. Kombo na yo solution. Kombo na yo solution. Yesu, alléluia, kombo na yo solution. Kombo na yo solution. Kombo na yo solution. Yesu. Solo kombo na yo bikamwa nanga. Kombo na yo bikamwa Yesu. Kombo na yo bikamwa. Kombo na yo bikamwa. Kombo na yo bikamwa. Yesu, alléluia, kombo na yo bikamwa. Kombo na yo bikamwa. Kombo na yo bikamwa. Yesu. Kombo na yo bikamwa, kombo no mobateli, kombo no motomboli, kombo no elongolaka ba souci, ba problème maladie, kombo no epesa nga kimia yango na tongo na lelo, kombo no epesa kimia na bandako nyonso ezolanda Sentinelle ya diaspora, na bandako nyonso ezolanda Sentinelle TV, na bandako nyonso ezolanda Petit Déjeuner, na bato nyonso ba pesa croyance na bango epa na biso, ba o bandimaka biso, ba o bazalaka na biso, ba soutenaka biso, ba o bazosombela biso ba billet ya tout le temps kokende Paris kozonga, Nzambe amona azongisa ebele, ba oyo bakwayaka na biso, bayaka na ba réunion na biso, Nzambe azala na bango, totomboli tonetoli tosanzoli, Nzambe azwa lokumu.
kombo ezali na nguya na se, ezali kombo na Yesu ezali kombo na lewa, ebikisaka milimu, ebikisaka baladi, ebenganaka bademo. Bafinga batonga proverbe batika te, bakotonga ngaye nakotika te, basala bakomplo nakolemba te, moto moko te akolembisanga kosalela Yesu kombo ezali na nguya na se, ezali kombo na Yesu ebenganaka bademo, ebenganaka baproblème, elongolaka libakala, etondisaka na nguya. Merci, merci. Proverbe aza vraiment moyembi monene te. Nzambe akokopesa biso badon nyonso tute. Merci na wana bosipotenga. Bana Paris, naza na bino déjà na Paris, le 25 naza kuna, pe bana ya église à Liziba et pas ya apôtre Lioko, toza na bino susu kuna dimanche, mardi, vendredi, naza na bino kuna pona ndenge bomesanaka kozananga, pe lisusu bana la moisson mondiale chaque dimanche de 15h à 17h, toza na bino na Massi Palaiso, bo panza sangweza malamu. Alors fois qu'on peut essayer bimi un film éducatif, bo jige mon anoté, ezali premier 1 et bimi, bo jige nga après 2. Bato belé balobi na beti musique ya papa wemba, na beti musique ya Kester Anyarko Sabozi, c'est justement ezali musique oyo, eza histoire vraie ya vie nanga, musique wana jouer rôle mingi na bato ba umed na poto. Alors ezali contexte ya film, musique wana eza na ba message oyo ezali na tango wana. Mais na souka, parce que ça n'a pas on a moupagano, na pas on a un pasteur. Alors na souka bomoni bien que musique anzambe beti pe botala na deuxième partie où vous avez la souffrance à fois qu'on putu na Kinshasa, parce que fois qu'on putu ezali histoire vraie à vinanga, mais ngana zakoti na mbongo na zu histoire vraie à vinanga na bakisi na makamusu na vivre na poto, parce que na kati ya poto na déjà une expérience à plus de 25 ans na poto, ba refulanga mbalebele na zonga. Na sale expérience ya négativité nanga nazui mutu mususu bato ebele o babenga ba foko mputu batinda keloko te nga naza kotinda na soma pe ba lupangu ba mebele. Donc côté ya kotinda te ezakino nazui ba mususu mama nazo bela mais azo préférer ko kende concert ko zwa mbongo pona musique ezali ko critiquer société na biso mobimba ndenge poto esalami. Merci na ba combattant ndenge ba stoppa musique ba buzo ba pesili. Merci na biso ba donc musique wana beti pour nous relater espace wana et bon on a na deuxième partie et partie où na ok manakin na partie oyo na komi kosambela et film wana na joué on a mona na liboso parce qu'il était question na zo mutu awa to kinene kin oyo akozonga pe a jouer na poto to jouer na Afrique to zongi awa donc to jouer ba mboke belé écoutez biso cher mais to tia on a disponibilité na bino o nyonso to za na posa film wana na DVD à benga mais tu tiens déjà na YouTube et pas na biso na Sentinelle TV pepe sabino goût bon mon na musala nini proverbe basali qualité à film ezali vraiment bien te boskize biso et bandeliza bien te mais volume 2 ezala kitoko parce que ezala ba film ya kala na bundi mingi parce que ngamoko na produire ngo ngamoko na za acteur nazali metteur en scène nazali pe producteur donc ngamoko na do e bandeliti suka ngamoko na bimisi yango. Donc, ezali produit à liboso ya Didier Maison Didier Formesali, ezali yango vraiment mututu azana posa nango ezote kama nango na 5 livres na mboka ngam kuna ezote kama na 10 euros soki ozana posa nango to tindelo yebage na mbongo ozosomba film wana soko sombi yango 10 euros 5 livres et koti na maison ya production 5 livres et ko sunga babola bokobana mona musala nini o to sala kande to sunga babola de tout ça et puis maman na ba jeune fille au baza intéressé à tourner film ça théâtre te ça film bo benganga oza na Paris oza la wapi na Kinshasa na Belgique na France na Hollande un peu partout même en Angleterre même na Manchester c'est Santa Cacosa na talent à rejouer en tout cas tu signer contrat na rejouer ça fait l'été aux hommes bongo pe to bando ça ba film éducatif pour prochain film ezali Sango Yamaba la commission ata boyibi na bino bo beta histoire wana nitingate. Parce que botala bien basala ba film à poto mais le quoi ba umela na poto te ba une expérience te
bakobeta film à fois pour tout le parce que ils ont plus de 25 ans d'expérience il y a poto Afrique il est surtout ça film merci na batnos va commander en moi alors lelo na kolala kolamuka tozo kende ko partager sagesse moko pasteur Eric Muzangi to collaborer na mingi azavie nanga azali camarade ya pasteur nanga donc yé azalokola mokambi nanga awa vie nanga vraiment utuzaka na ye totambolaka na ye tozaka tout le temps makambo ebele tosalaka tozaka na ye donc apesi nga sagesse moko nangi na partage yango mpe na Facebook nanga alobi sagesse je suis lumière. Un maître zin vit un scorpion se noyer et décida de le tirer de l'eau. Lorsqu'il le fit, le scorpion le piqua. Par l'effet de la douleur, le maître lâcha l'animal qui de nouveau tomba à l'eau en train de se noyer. Le maître tentant de le tirer nouvellement et l'animal le piqua encore. Un jeune disciple qui était en train d'observer se rapprocha du maître et lui dit « Excusez-moi maître, mais pourquoi insistez-vous? Ne comprenez-vous pas qu'à chaque fois que vous tenterez de le tirer de l'eau, il va vous piquer ?» Le maître répondit « La nature du scorpion est de piquer et cela ne va pas changer la donne. Même si on veut l'aider, il faut s'en prendre comme ça. » Alors le maître réfléchit et à l'aide d'une feuille, il tira le scorpion de l'eau et sauva sa vie. Puisqu'il s'adressa à son jeune disciple, il continua et dit, ne changez pas la nature si quelqu'un te fait du mal. Prends juste des précautions, parce que nous autres, car les hommes sont presque toujours ingrats du bienfait que tu leur as fait. Mais ce n'est pas une raison d'arrêter de faire du bien, d'abandonner l'amour qui vit en toi. Les uns poursuivent le bonheur et d'autres le créent. Préoccupe-toi plus de la conscience que de la rupture, parce que la conscience est ce que tu es et la rupture, c'est ce que les autres pensent de toi. Quand la vie te présente 1000 raisons de pleurer, montre-lui que tu as 1000 raisons pour sourire. Quand la vie te présente 1000 raisons pour pleurer, montre-lui que tu as 1000 raisons pour sourire. Ceux qui mokili, ceux qui battent tozo vivre na bango, bazo laksabiso que 1000 raisons yango ya kolela ya kokabwana batu ya kozana communauté te ya komi bomba. Yope lakisa bango 1000 raisons ya kozala nesengo, 1000 raisons ya soutenir, 1000 raisons ya kozala bien. Ah balobi maître moko alinga sauver scorpion, scorpion zo dinda na mai. Mais à chaque fois zo kotsa liboko ne po abimisa scorpion, scorpion zo attaquer. Alors maître s'est décidé à sauver scorpion malgré scorpion zo attaquer. Maître alobi fona sauver. Awa na ina lobani. Na ina loba Bible ezoloba oyo azosala malamu a continuer kosala malamu. Oyo azosala mabe a continuer kosala mabe. Mutu moko te a changer se yo, o biso ba pasteur, ba komisa biso ba taximen, bundi biso baza na problème oko comme avocat na ye, o komi garçon de course na ye, o komi interprète na ye, makambo surtout melera ozwa mukanda asuti yo. Ngana wede su batute. Non non non. Mutu azosala malamu continuer kosala malamu. Maître a enseigné élève nae que nature ya scorpion ezali ko piquer, nature humaine ezali bambokela kosambwisa, irreconnaissance, ingratitude, lukuta, calmonie eza nature humaine. Soki yo na vie nozo kansake batu tuyo okuta na bango, babando yelo minu ezo seka babando yelo mbongo, babando ozala bienvenue au mikosi. Vie et salama na ba circonstances, vie et salama na ce qu'on appelle de calmonie, de surprise désagréable. Combien de papa bengisi mwana ne awa, mwana komi na poto afundi papa bakangisi papa, akoseli même papa ne makamu. Combien de fois mobali abengisi mwasi aye abengani mobali. Combien de fois mwasi aye awa a travailler a nyokwami abengisi mobali. Mobali aye
a décidé à kabwana na ba famille pour mobali ya mobali aye mobali wana asundoli mwasa kobala. Donc vie ezali faite de circonstances, faite de déception, mais déception wana yo il faut contourner kolela lelate mettre ayebisi alobi tant à réfléchir à chaque fois zolinga ko bimisa scorpion na mai scorpion azali ko soye a décidé à changer système. Azu likasa adindisi likasa aider scorpion akende. Et puis ayebisi siko disciple na alobi ne change pas la nature de quelqu'un. Si tu fais du mal, prends juste des précautions. Car les hommes sont presque tous ingrats du bienfait que tu leur fais. Ndekonanga, tozwande ba précaution. Tozwande ba précaution. Domoni ba dérangement, même à 5 h du matin, il y a des gens qui appellent pour basolana proverbe. Tozwande ba précaution. Soko moni neti ndaku moko ozako kende kote ya bango sango malamu. Mais bazo kanisa ko ya na église, eza pona bien ya yo pasteur, changer méthode, ko kende se pa na bango te, tia bango na prière. Baye malamu baye te, yo tia bango na prière. Changer des précautions. Changer des méthodes. Omoni batu moko ba croire en évangile te, ko sangana na bango te, bokutani mbote ko sala susu na bango te. Zwa des précautions. Omoni mutu aza na niveau na yo te, ko luka te bo vande sika moko bo partager. Et ça la sage moko akufa persona makenda alobi ye alaki so akomi na milieu batu baza na niveau na été à cette terre. Pourquoi? Parce que ceux qui okomi na milieu batu oyo leki bango batu wana ba kosala nyonso ba bendo ti na niveau na bango ba mono ke yo na bango bokokani. Alors ko pesa bango occasion te ya renovant de sika moko bo partager oyo mona buzoba na bango. Changer précaution. Et ça batu mususu osali ka invitation otobenga leaflet au PC esili makamto komi na kati. Ozana tina kuta ko yebsete ke Yesu azoya lole ya lili felo ya li non. Comment on a na invitation pesa ekende. Soka kotanga malamu, soka kobwaka malamu, mais yo sali no pesi. Ezana batu mususu balinga ko pesa offrande te balinga ko pesa dimité. Biso neti nga bato bayaka place nga na terre na lobaka oyo ayebi ko pesa offrande. Aya na. Oyo ayebi ko pesa dîme aya na. Na kozwa tante na banda ko benga yaka na 20, yaka na 10, yaka na non. Oyo aye na ngo malamu, oyo ayete toleki. Parce que il faut que changer stratégie. Batu nyonso tout bazali ndenge moko te. Mutu azali faiblard, mutu azana azaka mutu azana bolé comment bolema na kati na ye. Et ça te ko oyamba batu d'ailleurs les ozo yamba mutu ngai na ndako nanga batu tu bayebi na yamba batu ndenge na ndenge ba desivanga naza prêt ko yamba su batu. Parce que na yebete nzamba sala ke ngana sala awa pesa nga ndako oyo ezala monene boye ezala boye po ayebi ke nazala motema koyamba. Dieu donne la semence au semeur. Batu ba yebi o baleka l'église nanga ba misusu ba bimisanga taximen vendredi mo benga samedi bo saline ba course a otia pe carburant. Mais dimanche pas yene l'église te. A obengo so na problème interprétation en lettres o ke otangeli lettre expliquer makamba lobi a yene l'église te. Mais et empêcher bisote tout à son malam. Bango tende ba empêcher bisote tout à son malam. Paul azoloba situation ezala malamu to ezala mabe eloko moko ya empêcher ote. Biso basala ba kabal, basala nyonso tout et tout. Et puis nazolo ka koyebisa batu Proverbe 30:30 azaka pasteur na Manchester te. Naza pasteur ya l'église. Na Afrique nazana ba pasteur o bazo dépendre nanga. Na poto pe na bandi ko sala ba cellule. Donc nazaka pasteur église awate nazala ba église so botani na Facebook na bomona église na tika na Kinshasa batu combien bakenda na poto ana bana nga na format basambela na nga bazala na poto ba ko témoigner bino ba ko yebisa bino Rite aza na France Rite sozo la nga na zo na Paris nazo bosana na numéro na fo yo zaki secrétaire na nga plus de 15 ans secrétaire église faut témoigner na masina.
To banda église na yo ti olongwe kaka lero ye potondo olongwe église à Masina. Faut témoigner ça va tout qui je suis. Na salela nzambe ndenge nini? Genre nini ya pasteur nazali? Parce que yo moni e bandeline to bandaki na ndenge église komi. Ozali il faut témoigner. Na yebi ke ça va te belé oyo olobela bango mais il faut tant on à Paris il faut to kutana. Parce que za mwana oyo zaki ko simba offrande. Nga na simba offrande te. Eza na Kinshasa na simba offrande te offrande za na caissière. Nga ba yela nga papier ka ekotaki 20. Ekotaki 30. Na simba offrande te. Un bon pasteur aza caissier te. Un bon pasteur aza intercesseur. Nga na s'intéresse à l'intercession, na s'intéresse à mbongo te. Ruth Azali secrétaire caissière église plus de 15 ans. Amona nde na uta kapoto na zoso en Afrique, amona ba dona sa en église, amona nde na kabela dimanche na uti poto na ye, ba tutu ba umela na église na pesi ba mbongo ba banda commerce, na oloba ba montate. Rita za témoin. Amona ndenge mbongo ekoti église pa toke na mabaya, toke kuna ba somi mabaya, ba somi batol. Na ngala vanda na minza pigeon, na lali na église na permanence. Na boy même ko ila na ndako na so masina, likolo mbongo tu offrande ekotaki ba somi batol basala ba ban. Rita Azali a oyebete la bino. C'est elle qui touchait l'argent. A oyebete la bino so yezana mukolo oyo qu'il te silanga na zwi mbongo na ki de wenze. Boya na mbongo offrande, boya non non non. Lelo oyo koma ba pasteur ole ba s'intéresser na intercession, ba koma aussi ma caisse église. Un pasteur aza caissete ba diacre misana boni. Alors, sagesse au passé Eric a fait biso, il faut qu'on change, qu'on soit ba précaution. Et ça na batu mususu soko moni ke bazon di mabo nzambe na oto yebi ke mosali na nzambe za capable ya kosala nko ayeka kana ndako na yo alongoli mapapa apupoli mabele liboso porte no vi na yo mobimbe po bible lobi so okesika ote ya sangwana baboyi pupola makolono na ndako wana ville ya Sodome na Gomorrhe eko yamba mabie koleka bango boyebi ce qui s'est passé na Sodome et Gomorrhe. Un serviteur de Dieu ouais ya solo soko ozo compliqué tâche à ministère soko aza ouais à solo ok yozo sala mabe pour l'église nzambe aza prêt à pupola makolo na eli boso porte na yo soko aza mosali na nzamba solo aussi mama tabita nazo zoye aza na mawa aza na nyoso lera benga bi pasteur yaka ko bondela mobile na nga kwa rapport na yo na bisaki mama mobile na yo akokufa azokufa pona boye mais nga na ko ya ko bondela mais papa akokufa. Namona na papa wana te. Mama tabita limisanga so na lobi likambo wana po eza témoignage nazo pesa namona na papa wana te. Na weli si pete ko kende kina po bat musu balinga ba miracle. Nzamba sala makambo na ye na révéler makambo ebata maye moko andimi avec papa makambo wana eza solo. Parce que eloko ni ekoti na ndako wana ba pasteur nde ba ko bebisa famille wana. Ba pasteur na boy ko lobango eza famille vie à famille batu bana ba problème un jour to solo la ram nzamba talisinga akokufa mosali na nzamba solo ndenge mama bena expliquaki ba don toza na 9 dons dont il y a discernement des esprits dont il y a guérison miracle dont il y a prophétie dont à parler à langue dont il y a interprétation à parler à langue dont il y a puissance à parole. Yosa pasteur, osa na don à révélation te. Bamso ora sa prophétie zalikaka, olati pembe, olati kechi, okoso visa wana ya prophétie te. Prophétie ali ba benyo ke no bondela pona mutu, olobi akokufa pe o dévoiler pourquoi azokufa. Ezala ba pacte bato basinyaki ezabo akokufa tato bondeli. Na mona mutu ante na mamba famille wana te. Batu boni oyo babengi proverbe lelo na lobeli bango makambo par rapport au nzamba tie na kati na ambi kudite molimo na nzambe na kati na yo ezotalisa biso makambo molimo na nzambe na kati na nga ezotalisa nga makambo nyonso nde ezozali mama mo auti obenga nga dernièrement dimanche proverbe zo avion yaka nzambe alobeli nga makambo ebele bole na se mama dimanche lelo donc nga na zo avion kana ya Paris siko. Donc avion ngo ezako zelanga na tarmac et puis awa funateya nazana kilt funateya ankonga nasamba ponga nazana église anglophone mais naza pasteur francophone c'est-à-dire nasambela na tongo na ba anglophone après biso to yoko sala
prière ya pokwa. Donc nasambelaka na tongo ti pokwa soki naza na Manchester, soki na voyage te. Donc nakendaka na ndako na bima déjà na ndako na nga 10 heures déjà nazala libanda po kite banda 11 heures ti 13 heures. Après nazeli ya biso 15 heures ti 16 heures 45. Donc nazalaka trop pris dimanche. Alors pour naloba nini esprit nyonso tu ezoyela yo, prophétie nyonso ezoyela yo, il faut que juger yango yeba eloko ni ebatami na sima. Zwa ba précaution. Nature humaine eza nature ya batak. Bazo finga yo, bazo tonga yo. Basali ba vidéo moko bazui élément na nga tango nazaki na combattante na 2007 nakendaka kosomba mabele na somba kuna na maluku pona sala orphelinat. Bayebisanga bino omoni ndenge bazosala ma 5 chantier lokola dossier no yali pona kendaki na bimisa ba chege nyonso bakanga na prison. Donc l'état a aidé nga pesanga bango, a pesanga pe aide pona somi déjà ba terrain na zwa bana na tuna na encadrer ba. Babi omoni awa makambo nyonso tout faut kumisa 5 chantier, faut kumisa raïs tout pour ba signer contrat na. Ouais, nazaki na nga combattante. Vidéo wana ya 2007 na salango kala mais lelo ba détracteur ba lobi proverbe azwa mbongo ya Kabila ta makambo sa mais vidéo ya 2007 nga na komi combattant na 2009. Le na ke Afrique na moni na miso nga moko na sali be mission qui combattant à partir ya Kinshasa na attaquer gouvernement. Oh ba kanganga même na Congo wana. Et ba complice ya ki mwana na nga molimo na papa na nga molimo. Ba complice ya makambo wana. Ba kanganga na Kinmazier. Bokene na Kinmazier bo tuna ba oyebi sabino ba kanganga na mituka na nga na biloko nyonso tu. Soki nzambe te zaki likamona kufa. Mais bazui vidéo wana ba longoli makambo nyonso tu nga na babaki bazui ka côté o na kumisa ki 5 chantier po ezaki contrat na biso po apesa nga contrat balobi na collabo za lokola nga mais service secret ya ANR ya Kinshasa zo lukisanga bokene na ANR botala soki kombo na ngeza kuna te. Donc muto mayele a retourna te pas olembisi biso tu ezali ba vidéo ya kala vaut mieux kutu obanda collabo osuka combattant ke obanda combattant osuka collabo ndenge tomoni bato bazolia mbongo bakatumbi mbongo ya Kabila mbongo ya Baruberwa mbongo ya Bakameri. Donc esene na biso toyeba kozwa précaution ya makambo zo la biso enseignement oyo espesa yo précaution bato nyonso tu bozana bango bato nyonso tu bazana entourage na yo bakolinga yo te bakosepela na yo te mais yo zwa précaution tala oko vivre na bango ndeni oko approche changer approche na yo changer ndenge ya ko approcher bato mais ko changer moto kolongola mabete o malamu te ko mamuto mabe o bato bakolia so epa na ngate na koyamba so bato te na komema so bato na voiture na ngate na koyede so bato te non continue musala nzambe o azo sala malamu a continue kosala malamu nyonso pona yo Masia nyonso pona yo Yesu lelo na pe si eloka kosalela yo na sepeli kosalela yo mobikisi na motema na mipesi na yo yo nzambe na kolo Yesu yambanga kamata motema nanga nyonso pona yo batelaka nga na makambo mabe na ngolu na yo kolo loboko no mobali eki kozala na motema mama nyonso papa nyonso oyo azali kosunga église oyo banyokola ye aida batu bapanza esango mabe balembisi kondima na ye batuki ye babeti ye batake ye ndenge scorpio ezali kotake maître oyo mepesa ye sagesse a changer kaka ndenge ya kovivre azwa baprécaution mais akontinue kosala malamu kolala kolamukiza habitude te journal lelo ezala journée moko ya kimia nzambe abatela bino bisika nyonso bozokende bisika nyonso bokotambola baporte nyonso bokokota mituka nyonso bokokota avion bus train terroriste so aza na kati eloko moko emarche te ti yo kobima na kati ya place wana tobondeli bongo na kombo na Yesu Christ amen merci journée malamu